Saratola TV. Voilà. Bonsoir Moké. Oh, papa. S'il vous plaît, Sarah Zelana. S'il vous plaît. Naso Yembelo. Zelana, s'il vous plaît. Saratola TV. Donc, maman Milo sera fingami kapo accompagnera Vision Belle-Vie et puis parce que abandonne Koukoumi sa Belle-Vie. Belle-Vie faut bakonjambo kabatala pona Belle-Vie. Belle-Vie azaboye alakisi be fort à Belle-Vie ba capacité na ya tombolier et choquer nanga mususu. Voilà pourquoi baye au finga maman wana sans cause. Maman na ko finga ma pour l'équipe émission nanga te. Maman na ko finga ma te pour tenir so ba propos exacté. Mais maman wana finga mi kaka po azo accompagner Vision ya Belle-Vie et puis po azo tombola musala ya Belle-Vie ndenga na to tombola ngo. Saratola TV. Mais les journalistes, les comédiens, les biso so ba voyage, que ba ça la émission té. Bazo éviter. Même pas quoi éviter. Sœur na biso si la outi poto. Monde ba journaliste et tout ba vandi kuna. Asali combien d'émissions? Que émission posa vandi, ba ya mbaye lokola artiste comédien a autre présence na terre ya Schengen. Ba ça la émission té. Pourquoi ça la émission té? Ça la émission té parce que ba kotisa bango elo comme on a mutu déjà oloba bien oloba mabe au fingama. Saratola TV. On a moins complexe ou on a déjà ba congolais mais pour na bande on a biso ba comédien complexe ou on est zalaté pour balala bala mukana caméra couper action couper atana balabala ba tondi au salle théâtre. Très bien. Elo e kangi ba comédien mingezani. Batu moko basala bande moko ba fingara ba comédien. Basé pelé. Est-ce que biso respecter ba comédien ni? Ah oui hein. Mais il y a la batu moko basala bande moko ba respecter ka sila. En dehors à sila batu tout ba ma papa. Donc batu sko ba comment bangani? Ata zui a via voyager. Batu sila ba finge gratuitement ata salelo te. Ba finga kaka. Sko ata sale émission ba finga esko bango ba comment banga eso na sale émission ba finga nga ya to sale émission te ba finga kaka. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, pesa bisous. Bah, chers internautes, Bandeko Balandi, à Top Média Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. C'était sur cette chaise que tout avait commencé. C'était sur cette chaise que Makamusu Zoupé, je m'excuse, et Outiko Salema, Maman Milo, et Lokonini et Zokoleka. Pourquoi Maman Milo est aujourd'hui Azali Choséfié? Pourquoi Maman Milo aujourd'hui, Batiena Motalaka Lokola, ce qui est Lokonini? Pourquoi aujourd'hui le respect ezali lisusu te et pas ya ba maman oyo ndekolanga de mère mukusa talo na pesi mbote bisike zwamie alobi boye biso les communicateurs de Belle-Vie Kondi nous respectons tous les comédiens, nous défendons tous les comédiens, nous faisons aussi la promotion de tous les comédiens. Biso to respectaka tout et nous avons dit ceci, toutes les personnes oyo akoya po a bafoué na réputation, à salure, personnalité, à piétiner, ba valeur, oh ba maman na biso à théâtre na ba papa na biso ya ba théâtre bazanango, ba komo na biso na banzela na bango. Nous devons défendre ba maman oyo ba papa oyo. Leur valeur, le respect, il faut to instruire ba mesure, to tia ba barrière oyo ezak non ba maman oyo ba zonga vraiment na ba droit na bango. Ce sont de maman. Oui. Okoloba etengai, excusez-moi, bah orphelin, bah orpheline, excusez-moi, bolimbisa, je suis de cœur avec vous, bo souhaitez angote, bo permetta qui et angote, bo senga qui pete et panzambe. Ozalana maman, ozalozana maman te. Mais nous devons tous respecter ba maman oyo bazoko sala musala oyo. Nous sommes tous nés par une maman. Nous sommes venus na mokili par une mère. Respectons ma mère Yabaninga et qu'on a quelque chose de bien. Bokozwanini aujourd'hui de prendre Maman Milo Koko Misaye Lokola et Loko Moko Boko chosifier une mère des enfants. Oyo pe akoki kozala ba maman Yabande Konabiso ebele. Bino bo respectaka mutu moko.
mutumoko. Mais biso to respectaka ba comédien nyonso entre autres na muto bino bo respectaka. Le comédien a eu le temps, réveillez-vous. Vous devez sanctionner, vous devez prendre des décisions. Et aussi, je vais vous parler de cette série au nom de Vonette. Vonette, Nakanti Lelo, sauf imprévu, 12e épisode et Ekota. Vous savez, chez Bellevue et Ratakate. Ouais, nous savons que technique est à la caprice nango, mais le bon Dieu a fait grâce à cette dame. Elle a essayé, Yakotia Nyonso en place. Lelo, 12e épisode et Kokota Vonette. C'est une belle histoire qui va vous sauver. Président Bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, papa Jean-Pascal Leka, papa Noé Mavakala Onzinga, maman Bijoun Ketani, maman Zozo, maman Deborah Lubanda, Kilo Pamera Calgary, maman Yvette Mbangu, maman Émilie Setimainga, Aurélie Mafuka, Aurélie Babola Moueleke Bele, Katez, Thérèse, je te salue, Bissika Ezoame Bino. Un grand merci à Berthe Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada, Mbongwa propre. En tout cas, Nzambe Azalana Bino, Nzambe a continué combattre la Bino. Et il y a un film qui sera bientôt disponible na DD Télévision, na Kombo ya Taciturne. Taciturne est une série télévisée de maman Dinana la douce Oyo Ekozala, bientôt disponible na DD Télévision. En tout cas, allez suivre cette série et vous ne serez pas dessus. Et lorsque je parle de maman Dinana la douce, naïe pour vous présenter encore une fois Mérite Oyo, Trophée Oyo, Ezali, il y a un grand projet qui a été insulté na Kombo, il y a Le Mal dans les Noirs. Le Mal dans les Noirs a été sélectionné, nominé na festival du cinéma au féminin Awa Bakomiango Cinef. Oyo Ezala qui organisé depuis mois de septembre. Et série wana ezo qui mérite nango yango. Voilà pourquoi nous disons un grand merci à nos participants, à maman Nyonso. Maman Dinana la douce, en tout cas, Moussala et Bakamalisous Boyende Bisoto Lingi. To banda qui avec maman Sarah, elle est avec moi dans le plateau Oyo. To kulukamoeto sur la peine à maman Sarah. Tozo ngana nangambu ya régie, tozo extrait Oyo, ya série Nabino Vonette et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Sarah Tola TV. Autant à la cour du soir, alors cours Nabino et si la hernie. Réponds-moi. Non, prolonge. Bon. Non, béto. Pierrot, Azana. Tonton Loulou, Pierrot Aïbi. Pierrot. Ibi c'est moi la poto Aïbi. Aïbi Naza. Yo, Dipodo. Oyo, Lukanga Pona Nini. Yo, Ngambuni na Munga na Mema Ipana yo. Ngambuni na Mema Ipana yo Nga Penza. Pourquoi Bozo Finga, Vonette? La fille à maman Marie-Hélène. Na yena yo Kabino, pourquoi Bozo Finga? Yo Kabino na parti, puis tatini au gang et la biso boyo stressé moi. Je vais les garder en face. Non, je connais ma bonne, on est moussala, grand frère garçon. Je vais le moussala, ta famille est aussi galée. Je vais appeler mon collègue. Ma famille yo ya évité. Mon collègue yo. Mais yo ça dit pas, mon père yo ça ta comprend sur Vonette na Ma bé oh yo moninga na to sala ya. Na o sala ma bé pour cette inutile là. Yo kasi ndia ndia za mo apote na ngini za mo apote. Est-ce moi oh non ngi bati. Ah bino bati. Mais qui c'est pour qui a mo apote? Maman bino msali na zo sa kuna États-Unis wa vanela kuna ça combien d'années? Atika so na 4 so 5 so 6 ans le lokomi mwasi mune. Ayebe ata date au régla raté. Ozana pour bana. Alors, vous êtes tata na ba. Bon, yo tata ya bana. Comment on se contre bana na? Moi tu ne sais pas maman connaît yo collecte client aka client ata sandal ata lacé. Je suis le côté bima. Maman Lini ça va. Je suis le côté bima. Ne pas prier son bel nanga. Vous l'avez vu on dit c'est bien. C'est qui est pour tout le monde on a tendance à se calmer. Quand on muto se calmer dans l'eau pour abattre mabe. Oh yo do beza bakiwa. Kasi muto musho kama na yaza. Personnel etika. Kasi personnel ke etika buana kama na za vaste. Sarah Tola TV. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est l'extrait de votre série Vonette qui est disponible dans Bellevue Télévision. Allez suivre cette série, vous ne serez pas dessus. Ah, Toché Labino, extrait. L'intégralité, allez suivre ça dans Bellevue Télévision. Elle s'appelle Maman Sarah Tola. Tola Sarah, Président Bébé, Maman Nathalie, Nana Mosibo, Angelos Karouane, Fatou Conti, Makia Kumba, Solo Mbemba, Tata Pouefapekato, Jenny Beta Industriel, Madeleine Aketa, Vicky Mossao, en tout cas, ma mère fan na Pesibino Mbote, et y compris
maman Nyonso et la famille Libota, je vous aime beaucoup. Je suis Miezi World, oncle Dago Vicente, Sarah Tola. Bonjour. Bonjour Tadinala. Bonne santé, maman. Ouais, ça va bien. Bonjour, Nabandego Nyonso, Baolanda Biso partout, Bambote na Bino en tout cas. Nzambazana. Ouais, c'est une nouvelle semaine. Hein? Semaine passée, les qui n'en ont mais une nouvelle semaine. Depuis semaine, bandi on a tokutanité pour nanga eza semaine à 4. Semaine les qui n'ont maman. Pour ça le vélo mabé. Mais na bon bien. Non, attendez, mabé pour nani. Est-ce que Sarah nous là, on peut pas commencer une émission du début jusqu'à la fin sans que yo le belanga mabé. Est-ce que ngana mérite? Est-ce que na ko benga batuna se ki kalunga me mamutu kanu. Te koto ki kalungu de comment hein? Papa Diego informé était que ah toi na siège à Kikalungu. Ah. Ba yepsinga a Kikalungu. Papa Diego Kikalungu e ko makate. Josué yo foi bisaye que ah toi na siège à Kikalungu ai o ebite. Kikalungu. Sko na kata na kene na longola bisika na kiti motuka wana eza na danger to ndenge nini. Papa Diego koto Kikalungu de ko maka. Ah, nzambe na ngai. Allô? Oui, chef. Sarah, yo ozaka na besoin osanga nini? Te chef na bengyo embouteillage ba mitu ke garé en désordre na galerie présidentielle awa. Ce que ko tinda Kikalungu elongola longola no ba biloko. Donc ekangi nzela na biso moyen to ko tezate. Maman, $120 euros sur 150 na kozwa wap tika nanu ba biloko. Na galerie na entrée na biso na ninga sima kuna e ba créer ba parking na sima kuna. Ah. OK. Et ça lui bien, et ça lui goût, hein? Et ça lui goût. Ce qui est na kiboui na voiture, na zoni na makolo, et go saloni, go gagner ni. Na ko CP là. Et diminuer un peu de dépenses. Pour n'encore qui ne peut, oui, et diminuer un peu litre, il y a senti na zonga ndako na mutuka. Or bango soki bacha destination za quand le fungula. Donc quand le fungula déjà ba longoli ba embouteillage nyo soti ba quitter la mutuka. Kuna mabeka ne mbongo. Mbongo hero. Nzimanka. Monoko kaka. Na mon côté maman, mon côté tout solo. Voilà. Eh kende na bengi Sarah tikako tikate. Otuna ite loba na associé na otu ya Josué. Te yeto kabwana. Ah ebisonde Kikalungu elokotaba. Yo tala mutu kana ngama hotel za kana banini na ba carte ba parking. Omona hotel hein. Contact ezap na la carte à parking. Ba bitu kanyo. Sarah to banda kaka te. Siko ti do seke na tika na nga osala émission na zonga kuna na démarrer na kenda. Bazara sa ile SMS ati. Ogangira nga. Te voix de héros eza bongo. Na gangite. Ko ganga eza yo keba na yo. Mais nga na gangite. Te ton wana olu. Te na retirer. Na retirer en tout cas, je retire tout. Ça c'est le message. Ça là est message yebisaye on de gono ya mobile héros $100 150. Ba air mo pe bazo komati 200 na kozwa wapi. Nga komo bola naza. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Le code de bonne conduite, Yamukolo Moalelo. Mama Sarah, le temps, Azo Komela, Bande Konabiswana, SMS, Bachana, Senazaka, Nekonabango, Yamobali, Mobola, que je suis. Nakozwa donc, Loko Web, donc, Nzambe Azala Nabino. Lobo Lobaï Nangama Kamam, Oche Mounakoti. Sarah, Waza Makamuna Matoso, Lili Banda, caméra, Ato Sala, émission. Hein? Ah, Nzambe Nanga. On a habité, hein? On a habité. Voilà. Vous venez de suivre l'extrait de la série Vonette. Donc, on est déjà dans le 11e épisode, hein? Le 12e épisode, sauf imprévu et Kokota. Aux hommes, évolution, il y a un film, il y a un film. Il y a un film qui a Vonette à 5 ans dans rôle. Oui. Toi, je joue mais il n'y aura pas si tu as dit, madame, Koubala, tu rôle. Mais oh yo mo ebi ko zapna bongo koka ba finga oh en tout cas ça est dans mon thème à s'incarner et puis félicitations quand na moto a pesé rôle wana na moto a comme si histoire na film belle fille Kandi. Très bien, en tout cas félicitations à vos fans.
kende sous liboso tozwa sous ba trophée belé trophée bongara aussi trophée na conscience que au mérité trophée en tout cas félicitations encore na belle vie quand et puis na Vonette a s'incarner na rôle mais maman Sarah les gens disent que c'est une façon exposer Vonette comment et le coloana il faut abombango ndenge ni na film batiki yango bongo pendant que yonanga to ebi Vonette aya awa c'est juste avec sa petite robe elle a ta même robe na bongo na vie normal siko et comme ma be air baleki air alobi ate ya bato pona ni en dehors de ça bato na forme ba dokolo c'est un joli bébé tant basara ba publicité tant pour ni to leta bango makolo te ba koma milala et bike na mutu na ngelo kona donga zakite yango ye et où tu musique ba dokolo c'est ba joli de petite taille wana tant basara ba clip basara ba pub pour ni balobara te lo keza défaut to tie bango ba protège makolo ba koma milala basala kana taille na bango très bien ah oui aveugle sauf qu'aveugle on la publicité to aveugle on la théâtre bazwara misu bafungoli quand misu nenge kufa wana ndenga on la film ce que Vonette a incarné un rôle au yaza il faut pas ça neni ba masquer le colo ba masquer neni parce que même sur la petite jeans et mon anake toi la petite protège oui bon luka bo bomba ngo bo commissaire complexé pourquoi très bien parce que tango luko bombe o commissaire mutu complexé oui a comment yo ka soni bo mona ngana lataka te tomia tika ngo e mona e na film ona tala na TikTok akata na makono akata na maboko sko asara ba vidéo papa trop à l'aise à na maboko te ba che ba protège te a osala ba vidéo pas oninga na bazo filmer a osala ba vidéo ne ba kotsa ki ba latsa ki ba protège et c'est normal aza na complexe wana te très bien sko soyi bokomo luka ko bomba e a complexe ya lo wanga na munene na ko luka ko lata bilamba na kangi gende na za na so pe mate na muzoto mobimba et ça complexe so na munene na libungunene yanga na boti bana pe c'est normal pour ani no komi komisa na kati ya complexe okoma komi kanga ko kanga nzoto te ye aza bongo abotama bongo te circonstance soko so ba bise likolo bongo misapi ndenge katana to lati baga ala tabaga na lokolo so ba bala te lo amulai siko na maboko to la teni c'est triste baga te ya bato monter à mabe o to yebi mbala na mbala ba critique na bon ka Belleville makamba Belleville nyonso e comment ka mabe très bien voilà pourquoi ba luki ka place mongo boy ba sa ba analyse meza nango à la con très bien et pendant que yemoko Vonette alobi moi nazo lingana bimsa motu pona yebsa bandeko nanga o bazo batama po azana malformation azoko bomba na moyen abima ezate malformation na ye et comment loko la faiblesse moyen sala eloko ezate moyen afanda place batu ebele bazate nazana besoin na longola bande konanga complexe na te ya bango mais aujourd'hui ça devient de loko mabebo souka très mal voilà maman Sarah je viens vous présenter ce trophée eza musala do sala kiawa so pe na kesu musika allons-y chukuma na chukuri bana taini ah wanande ya bango za kitoko ya chukuma na chukuru la kitoko ya sonité te ya bango ezaka sonité loba no papa je vous présente le trophée le mal dans le noir au bundela kango pe mingi Sarah au lobela kango mingi 3 personnes basangani pour na la fiasco mais aujourd'hui Cinef au ezali cinéma au féminin et ezaki festival du cinéma au féminin ba pesi maman Dinana trophée par rapport à le mal dans le noir ta réaction est cause à l'anime Sarah Tola. Oh, trophée Maman Dinana. Maman Dinana, oui. En tout cas, félicitations Maman Dinana. Félicitations. Et ça a bien. Sur le salé loco. Tu peux reconnaître. Très bien. Ba fan ba OCP là, ba obeta maboko mais ba tupe ba to ba na bo motope. Ba reconnaître que ah moi si moko na kombo Dinana. Asangisaki basi ya Congo basali le mal dans le noir film mon kitoko oui oui alors azo mérité trophée mérite en tout cas félicitations hein, Maman Dinana mais to mérité mais logiquement il fallait champagne ezala
il fallait vraiment ero boye dans na pongit biso to poussa ko sa mosala ero tu comprends donc maman dit nana en tout cas toi on a besoin de fêter yote biso très bien to somi moi champagne nanga papa t'a dit to chez moi 2 verres na biso chin l'équipe parce que to lobela filmo to ana posa et puis ça t'a retour positif très bien et trophée oh ils a fier pour nanga na moni ke musa na sala yeke ndai pe pamba très bien ah oui et kotaki na banda kwa bato et 8 trophées félicitations Madi c'est pas maman dit nanande ake koluka te o elandi cinéma au féminin te o elandi donc hier va contacter bureau. Votre série Le Mal dans les Noirs a été sélectionnée. Oh, affiche Le Mal dans les Noirs, film. Très bien. Donc, en tout cas, maman dit nana ezanga bisoka champagne. Champagne. Le champagne, pas champagne. Is coming, is meeting, is fitting. Is fitting. Yeah. The manking is champagne. Champagne, yeah. Yes. Champagne. Donc, ça champagne, ça biso bien. Très bien. To sepe la tourmer là on a. Et aussi nous méritons ça parce que le travail que nous faisons ici c'est pas facile hein. Ouais. C'est pas facile ce que nous faisons ici. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris, c'est comme ça que nous voulons maman toko accompagner bango toko ça la promotion na bango bo continuer ko saper sur ba réputation na bango ko saluer ko dénigrer bango biso to continuer ko tia bango na ba place donc esengeli parce que bazo ko mériter valeur. Aujourd'hui nous sommes là, je parle parce que il y avait une dame qui s'appelait Sarah, il y avait une dame qui s'appelait Dinana, Ursile, Bellevue, Mama Top. Et voilà, nous venons là pour tout ça, l'analyse sur Moussala Nabango. Aujourd'hui, je suis très fier de voir qu'il y a des personnes qui ont créé ma chaîne Nabango juste pour Sarah, juste pour Bellevue, juste pour Ursile Péchanga, juste pour nuire na réputation il y a ba comédien mais nous ba chaîne na biso oyezali pour na ba comédien nyonso venez toko yamba bino maboko ya kofungwa mama Saratola na zongi awa poto lukwa mweto sola yo na ngai pona oyo et sopi makila batu mayami so bato ebele etangi l'émission que vous avez reçue Maman Milo. D'abord contact nano ya yona Maman Milo et les cas qui ndenge ni pobo komatina plateau. Maman Milo de Atosola, on est bien, c'est une mère que j'aime beaucoup. Elle est trop intelligente, des fois, son a besoin de conseils parce que Moni Batama, elle est le roi Bisso Batadi, tout ça, elle a roi Maël et Nabisoté. Très bien. Là, on a le roi Fali. Fali a Maël, mais Fali a Sarah Likamna décision à un mot. Très bien. Il faut bien l'honorable fiston coloqué, il faut bien l'honorable sous les Kaouka, boss. Motema nana boduga papa edi badiata. Il faut vendre sa base. Très bien. Non lingana même ba journaliste. Edi omoni ndeni. Sulo moni ndeni. Coloquer moni ndeni. Malgré eza e posa na e. Mais ayoka pe bato yé atambola na bango. Te eza bien elle mara idée a bien. Bon tout ça la boy tout ça. Donc mutama yele asa la kama ele na mota yoka pe bato. Oui, ya bato, oui. Parmi bateaux na contactera na maramnanga mususu abenga Mamilo. OK. Mamilo non ngana saelo. Est-ce que Mamilo sala a fonctionné? Oui, Aza na mire pas. Oui. Aza bon mire pas bateau belé ba koy baté, qu'est-ce que ça veut dire? Mire pas ça veut dire ministère de relations avec le Parlement. C'est là où aussi ngana sala stage nanga je fais mon stage là-bas, je fais 3 mois na mire pas. Est-ce que bayebi mire pas? Bayebité. La définition na ba comprendre. Je fais 3 mois dans le secrétariat et je pas. Voilà. Alors, c'est une femme intelligente, instruite. Mamilo, tu sauras bien. Très bien. Alors, et là, au moins, on a eu ça qui Marina là-bas. Ouais, Marina là-bas et puis Muchopi. Naïbi Sengabi. Lelo yobo ça la ba émission te besoin étouffer carrière. Carrière Nabino, oui. Batu ba ye baté ke bazo bo ma carrière. Ba émission et ça la maka. Na éviter pourquoi ba bangaka. Oza libre. En tout cas, maman Sarah nazo ye émission pona lobela sur nga. Voilà pourquoi ba te belé batu ba yebi bangote. Mais ba Sarah musala bien parce que ba ki ma télévision. Oh télévision et vandara monde. Tu fais ta promotion.
Yaka beta lisolo la carrière na yo c'est que tu fais ce que tu veux faire demain. Bah tu peux ba soutenir yo ba mona na ke ah tolinga Sarah azara na ambition. Natala qui joue en émission na bia linga sala boy mais makoki zanga ke menga na possibilité aider. Très bien. Skoyo bozo étouffer ba carrière na bino pourquoi na sola ya on la grâce. Wa mobali. Lozolo. Ben batu bazo étouffer ba carrière tout simplement parce que abanga soit ça l'émission bo finga. Bo finga maman na tata na ba ko sele maramunyo sur le kota. To na ba question polémique. Question polémique ou pas? Yo muto na réponse au pesa. Tu n'es pas censé, tu n'es pas obligé. Très bien. Tu as dit que tu n'as question mon émission en tout cas tu as dit question tout n'ingeza bien à respect nyonso. Je ne me permets pas de répondre. On passe. C'est pas obligatoire de répondre. Et puis émission et ça coaching. Non, ça rate en tout cas émission sur les plans professionnels, je reste là que tout n'a pas motuté. Très bien. Ça va aller. Oye quand même que vendre image na yo, OK? Mais ba te belé ba comment okima, musu ba kimara à l'occasion de rien ata sali na émission mora polémique te ba ofinga te ba ofinga mamilo. Très bien. Vous comprenez? Donc mamilo déjà ngana to solaka ko beng c'est une émission zelo émission fato sala vana voyager, yena maman Moseka. Alors elle a voyagé na yé fallait tout tourner. Bango bazé na ba tournage nga fallait na zela bango et elle a comme libre ça nga signe pour ça le programme. Très bien. Ne maman abiso ya kile senga bité yo za maman ya kananda ku plateau pesa mais ya kananda parce que mikolo je travaille beaucoup à la maison. Na assistante virtuelle ya mutumoro songolo pakala honorablement na bombi combo. Très bien. Et na commis plus machine. Donc son azawa na ebi na ko sale lo momba una machine na zongi mais plateau pesa na ngwana bako bengo peto che pose OK na o répondre na devoir wana et puis on plateau continue l'émission. Plateau pesa na ngwana petit na chimé na ya na ba concept asika travailler na plateau eza na ngwana mais biso za na biso na ba ambition ba tu ba kanta ko za na plateau na bio faut za la kuna chaque jour té plateau na bureau faut za la parce que ça référence adresse na yo na contrat mo siko faut na signer na OK bureau na ngana ko signer tango benga bango boya na ndaku des choses sous professionnel té. Très bien. Donc mamilo azaki prête à tout ça na émission et on a fait ce qu'on pouvait faire. Voilà. Maman Saratola, je disais tantôt ndenge o uti koloba awa que les comédiens ne veulent plus aujourd'hui passer na ba émission pour na ko la promotion inanu ya musala na bango ba œuvre na bango na oyo bango bazali oyo bazo ko apporter na place publique. Ils laissent maintenant la place aux insultes parce qu'ils ont peur. Ceux qui n'ont la télévision, alors il serait mieux que je me retire. Qui place n'importe quoi. Est-ce que ezali danger pour na carrière na bango lobby Mama Saratola? Danger monene t'a dit. Il y a danger. Oyebi ba star na biso ya Libanda, Côte d'Ivoire, Cameroun. Oyebi pour ani Rosine Meng. Oyebi Rosine. Rosine. À l'équipe ba star na biso tout ya Congo na succès. Oui, cette fille. À l'équipe ba star na biso tout ya Congo na succès mais ba star na biso tout ya Congo ba leki na carrière. Et puis la majorité peut ba leki na l'art. Yango na olinga na koma place. Mais la notoriété boy. Rosine à l'équipe. Pourquoi Rosine à l'équipe? Elle est professionnelle. Rosine, quand Rosine a commis à Kinshasa, a été présence en tant qu'artiste comédienne de la Côte d'Ivoire en RDC. Rosine a été Côte d'Ivoire. À l'équipe de l'émission Minene, a été présence dans le rôle d'artiste comédien. Il y a Cameroun a commis à Côte d'Ivoire. Donc, il y a Brazzaville là. Et puis d'ailleurs, pardon maman, na Brazzaville c'était une invitation, il y a gouvernement Moutoudan Kayamba, c'était ministre de la culture. Moi, on a filmé à Joua et Marca Mokili. A sali combien d'années na carrière na? Yé moko na zanando na âge ni. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que à côté, makambango qui est pendant la professionnelle. Mais les journalistes, les comédiens, les biso so ba voyager que ba ça la émission té. Bazo éviter. Même pas ko éviter. Sœur Nabiso si la outil poto. Monde ba journaliste et tout ba vandi kuna. A sali combien d'émissions? Que émission posa vandi ba ya mbaye lokola artiste comédien a ocha présence na terre ya Schengen.
ça la émission té. Pourquoi ba ça la émission té? Ba ça la émission té parce que ba kotisa bango eloko mo na mutu déjà oloba bien oloba mabe o fingama. Et puis ba to ba finga yo eza bato yo ba uta na théâtre simbela bango té ba koma o finga batu et c'est na mida. Deux personnes wana lora ba kendaka théâtre simbaka té. Alors ba koma kotia ba comédien mal à l'aise. Comédien fouti bien na ya voyager au finga. Yebisanga asali koute émission te ma finga me. Yango na loba na grâce te monga bi yo tiki YouTube me ba fingo ba sa loba cher ba to ba ole ambongo. Na Congo na yo. Zonga na yo. Zonga na yo parce que ça le loté. Très bien. Et alors ba comédien ato voyager siko ba finga. O bala ba fingi. Ba fingi. Nyosa malam ba finga. Siko yebisanga o ki émission point. Émission des au vendre. Ba komi ba complexé. Ozaki oza congolaise. Batu ba bio na Congo. Ba OK Nigeria. Au sale émission na Nigeria. Communauté nigérienne est alliée. On lancé message na. As artiste comédien congolaise. Ba yebi yo. Au Comic Côte d'Ivoire. Bah moi nous sale émission na Côte d'Ivoire. Oh, c'est une influenceuse de la RDC. Batu batali yo ba connaître. Donc o yibi pe batu na ba fan ah bon, elle est intéressante hein? En fait na ba Nolandae. Noëlla Madinga na Côte d'Ivoire. Bilo ni ba scandale ni asa na Côte d'Ivoire ti. Atika bilembo na iti. On se comprend. Mais pourquoi pas ba artiste na biso ba okima média ndete karamutu média tala soki kutu mutazaki ndumba en privé aye nango médiatisé à cause du TikTok. Asa kindumba na Alex professionnel. TikTok, YouTube, Facebook et ça ba vitrine. Il y a oté kabilongi ya batu. Très bien. Ah oui. Bien ou en mal. Oui, si c'est ça. Si vous yosa combo, mais miteka fongwama. Yebisanga ba contacter ondeno qui ont signé contrat tam sous na Cameroun. Ba contacter ondeni. Très bien. Ba contacter ondeno qui ont signé contrat place moro boye pour total qui ba contacter ondeni. Voilà, merci beaucoup Maman Sarah. En tout cas, c'est très important ce que Ozokolo parce que aujourd'hui oui, parce qu'il faut bakendaka. Parce que na ba monde oyo. Yebisanga ba intégration. Ba monde d'intégration mais ba ko sa émission té. Bazo memanini ana. On dit ba lati bango complexe wana ole sukata na Congo biki bakena ngoti pa. Partout. Oui. Bango tout wana la majorité ba sali ba année o bango tout ba sali ba voyage. Ba émission combien ba sali na ba voyage wana. Et puis ba jar ya ba émission nini. Combien ba sali. Oh, il faut miteka. Influenceuse mo par na Congo Saratola. Batalio na ba télévision ya Côte d'Ivoire, batalio. Moi nana tango tolobani ma émission bi moi d'ailleurs ça me plaît parce que je voulais savoir comment ça fonctionne ici. Parce que je suis ici, je dois faire les émissions pour batubaye baké Rosine. Est-ce que Rosine Mengmeng a côté batu na Congo pour asala pe ba émission? Oui, non batu ya ko sutuka ba moni. Ozo bakisa na ba abonné. Ba sutuki aza awa. Comédienne. Na ki etala na ki sala boy batu ba kepe ba kimi ko s'abonner au sangisi ba communauté. Mais bato ba yamba awa ba no boyati. Kono ko sala te ya lobi non mais pourquoi je dois pas faire? Et puis à Lobango pena présence d'émission. Non mais il ne veut pas que je fasse l'émission. Mais moi je suis là au Congo, mais je dois faire non? Je dois faire dans l'émission. Je dois quand même laisser quelque chose, non? Voilà, c'est ça. Et ça c'est compliqué. Les défauts et le quoi complexe. Batuba au prétendre aux arabes influenceuses mais à ça la face à la caméra aloba te aux influenceuses il faut loba bo voyager bo ke ba Dubaï bo sa émission bolo netinga nga na posa na salle émission te nga de so na communauté des États-Unis nga mo émission na bandi nga mo ko l'accepter no ba découverte na place tel na ville tel non mi salle émission. Très bien. Si vous yo le cause muta théâtre faut luka wana batu na poto bo krelenga ata quelques journalistes internationaux bayambanga on a parqué futa caché na yo ya ça l'émission. Tu fais passer ton message. Et ça ni et vendre yo ba omonipe ba production internationale yo kanti ya gandeni. Connaissance. On est chaîne mort internationale ou yambara ba actrice internationale. Actrice congolaise. Ah bon? Babandi au vérifier sur YouTube, Facebook. Oh, elle est aussi productrice. C'est très bien déjà. Bah, contact et aussi contrat monene ok jouer comme ça en Hollywood. Bon riva ngot. Pour ba yo kayo, ba yo kona moyeni. Quand
tu ne fais pas des émissions? Il faut se communiquer dans le public. Alors, na anglais mususu, ba quota complexe. O eza nature ya ba congolais belé au sala d'émission ko faire face à la caméra ba tebele ba kokango teta. Ngana kokana nga oloba tete. Mais y chaque jour dans la ba couper action. Yo koti mbonda business, même pas les bato maboke, même bato normal ba kokana caméra te. Et ngana kokana caméra te, yo za mbonda business, il faut kokana caméra. So ba yeli ba yo sala interview tom su yelo moko bimisaki olobandeni. Pour la caméra. Alors, toi, on a moins complexe ou on a déjà les Congolais. Mais pour na bande on a biso ba comédien complexe on est zalaté pour balala balamukana caméra. Couper action, couper atana balabala ba tondi au sala théâtre. Très bien. Elo e kangi ba comédien mingezani. Ba tout moko ba sala bande moko ba fingara ba comédien. Basé belé. Est-ce que biso respecter ba comédien nyonso? Ah oui hein. Mais il y a la bâtiment ba sala bande moko ba respecter aka sila. En dehors à sila batu tout ba ma papa. Donc batu sko ba comment bangani. Ata zui avion voyager batu sila ba finge gratuitement ata sale lote. Ba finga kaka. Sko ata sale émission ba finga. Est-ce que bango ba comment banga et son sale émission ba finga nga. Ya to sale émission te ba finga kaka. Donc, yo kotique émission te popé sa bango visibilité, yo a star, yo faut se vendre. Bango ba continuer au finga et comment nangote. Et souka aka na communauté na bisa insensé comment ate. Ba finga e comment mo pene longité que so zui vol lelo. OK mo kama boye comment ba finga ra na YouTube ezate. Il faut bo se vendre, bo bima na complexe wana ba ola tsabino. Bango ba koma ba star, ba oli ambongo na kombo na bino ko ka comité kate. Donc ba ko affaiblir bino inutilement, voilà. C'est pas possible, il faut faire les émissions. Ata ba finga yo échanger au nani. Nga ba finga na YouTube mobile changer na ninga yo nazo avancer, c'est ça la vie. Le contraire. Non longo na kombo na ngate, na okima YouTube te po ba fingi nga na ozala, to bonana na bangwa na ozala na longo to contraire, je vais travailler plus dur encore. Là la ça bango na liko na bango. Très bien. Faut faire les émissions ba na nga bo bangate. Ata ba fingi yo te po no sala ke émission, soro ba moni ozuka avion voyager ba fingo. Très bien. Sans cause. Moi c'est muto abengisie, mobali muto abengisie. Tande ba sala bobo. Na era ke kuna akimi mwasi wana, ake pa mwasi mususu. Deuxième émission en tout cas, on va étaler tout ça. Ce qui peut bali. Mobali abat. Donc, on a place au qui m'a dit. Tant mieux, c'est vendre, continuer à travailler. Les comédiens. Comme international, juste ça. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, à Top Media Télévision. Mais je te rappelle aussi, maman Sarah, peut-être dans l'émission Ezoya, je vais entrer en contact avec l'équipe. Il y a maman Bellevue, Bella Production. C'est là où on a trouvé qu'à moi, Bokeseni. Et puis moi, intégration, détermination, il y a maman au Bellevue. Voyage dans les Bosso à Kenya, Amérique, à Kenya, États-Unis, elle a organisé une conférence de presse où elle a parlé du cinéma au Congo, n'a pas de difficulté, il y a théâtre à Congo. Équipe technique, comment dirais-je, bureau ya mama Bellevue. Bosunga biso, tous on a besoin il y a éléments on a et ko sunga biso na ba émission o ezoya to meka ko illustrer ngo pour ezalate que non makambo to lobi ezali ya lokuta. Mama Sarah. Tozongia wana sujet ya mama Milo. Vous avez invité Maman Milo, aux alaga déjà na Maman Milo, au solaganaye, nous lobby air mokope, moi ba conseil aux ouaka donc pas mère. Mais Maman Milo arrive na plateau na bino. J'en suis sûr qu'avant votre émission, vous avez eu quand même le temps de discuter pour dire Toko Banda A, Toko Suka Awa, il y a certaines choses où nous ne pouvons pas aller. Nayebi combien tu protèges tes invités. Maman Milo aujourd'hui insultée. Parce que Aleki na plateau na yo ou parce que ba propos oyoye atena ki na kata plateau na yo nde ezoko finisa Maman Milo. Maman Milo aza insulté non parce qu'elle est na chaîne nanga. Très bien. Et puis non parce que atena ba propos mo soki contre mutu atika de retenir ba propos ma bête déjà na utu biso elle est trop intelligente que à contenir ba propos buzo bater contre mutu mo songolo pakala. Très bien. Maman Milo a été insultée tout simplement parce qu'elle accompagne la Vision à Bellevue. Accompagner Vision à Bellevue. Accompagner Vision à Bellevue. Mais ça n'a rien à voir na ko ya ko finga. Yango na olingana talisa o. Ezana à voir parce que batu ba finga isa batu asila.
bato asila nyonso na yo na ngana bato baotala biso bayebi ke bafingaka bato nyonso bakana sila sans cause bakana belle vie sans cause ka po bazalaka na sila te bazalaka na belle vie bafingamaka osomona bandeko wana baofinga Teresia to bazwi mutu moko azalaka bien na sila baofinga ye baosala ngo te donc baofingaka mutu azalaka bien na belle vie nde ofingama donc mama Milo soko afingami ka po accompagnera vision ya belle vie et puis parce que abandé kokumisa belle vie. Belle vie faut bakonja mboka batala pona belle vie azaboye alakisi befort a belle vie ba capacité na ya tombolier et choqué na ngam mosusu. Voilà pourquoi baye ofinga mama wana sans cause. Mama wana ko finga ma po lekini mission na ngate. Mama wana ko finga mate po tenir so ba propos ezate. Mais mama wana finga mi kaka po azo accompagner vision ya belle vie et puis po azo tombola musala ya belle vie ndenga na to tombola ango. Donc rien du tout. Mais maman Sarah Koloba était à l'objet de l'autre côté, mais nous apprenons oyo et sali pasi ezali likambo ya soso ya mboka, mais soso ya mboka et commis tout un problème. Maman Milo soso ya mboka Koloba était soso ya mboka a monité que en tant qu'une mère aussi elle ne pouvait pas kolobela makambo soso ya mboka parce que ezali mabe pena eloko mama zo finga mayangwana. En tout cas là on sait na régie ba pesa biso tableau à souka. Tableau à souka po ya tableau à souka. Na tableau à souka wana na senga mamilo asa comédie. Na yebi senga bi tango incarna ba rôle nyonso to balade sarabino wana. Est-ce que bolongwa na ba rôle wana boyoka ndeni? Abi Sarah okomi mutambongo okomi président ba okatelo ba sali eka tournage esili ozongi no mobola normal ozisu moto ke abi théâtre za monde ba rêve abande ko expliquer biso art théâtre ke za monde ba rêve okokoma nani après théâtre ozongi na mutapasi okokoma nani après okomi mutapasi ndako za ba sapere belé ndenga na yebisenga bi prochaine tournage na Ozalanani. C'est une question professionnelle. Sans kotanga kombo. Il y a place au père. Il y a un sengi bazong c'est la bisoango. Na sengi déjà les ma bazong c'est la bisoango. Suivons d'abord ça alors. OK. Sarah Tola TV. Merci Mamilo. Oza ba yayote quelques dédicaces, messages. Tout retour on a film Ozana. Député. Candidate. Ça c'est non elenga on a yaki député. Maman na député maman, yemo ka la patronne la Poutine, c'est ça mi kotsa non, tout le monde non est député. Ba maman Bote maman. Maman oye. Oye. Ba soso mboka nde biso. Biso liaka pembeni tokenda musika te. Ke bana ndeke ya kupumbwe mama. Biso yo bomoni biso nde to kola. Bomoni biso nde to komi. Tozaka na bino mama. Bo pesanga ba voix na bino. No kendo lobela bino kunana. Babenga hémicycle, hémicycle. Baloba hémicycle na parlé maman. Ke baloba chose hémicycle dans mi basa. Na parlement binga we hémicycle te. Yana kumbe ba na parlement mama na lobela bino. Ngai basi na ofungola basi. Basi bo amotuya bibel bo sakana binoti. Ba chômer a papa bana. Mama yebisa bango tongela bango pont. Omoni pont e bukanaki mama na otonga. Maputa moi ba kote so maputa mabe. Maputa mbaso iska ezui allumette eziki. Ngana oke ko changer nazo ke kuna ba changer biso maputa. Basi akongo bandola tatralala te. Impréco e bande ko uta na Brazzaville. Siko moi signé sa congolaise comme là il y a Congo RDC to ba RDC hein. RD Congo. Batma sa RD Congo. Ah comme il kola tatralala. Maman faut zongela. Zongela nde tozalaka yango pesanga ba voix ngamo na ke lobela bino kuna izine na biso soteske ko zonga i texte afrique ko zonga tozai na combien 4 tozai na 4 ni te no va tozai na ngomisa yo pe ni nango boy na longolo pembe na ngai ko muta lobozo bon vanda ba pesa na mutu moi 2000 na desa ko mbaloso moko to kutane to yembati mama ba polo ba osala mikolo courant malonga te
so ba polo ka esili muna muto ozwa polo na lata polo na ngai tambola nango partout côté na douche na polo na winje na polo partout polo effigie ya mama 1050 moi ça mbinga ya mbiji ya nzela minu ya mwindu ya naturel mama vote ngai ba izini ya ba produit nyoso na kokanga oye baby si batu bilongi ba tampo mama ngabe ngo ba 4 ba 4 nyoso batu nyoso ba 4 to ko porter ba izini ya hydroquinone plainte to mong ça va poso to bon ça va poso to porter na bango plainte ba diminuer hydroquinone baby si so pour ta ba projet de société na ça votez maman Milo, votez maman Milo. Ça amboka. Yao. Ça amboka. Quand on a ma question, en tout cas, ezaki miso bo kitoko na se là Sarah Tola TV. Voilà. Oh, s'il vous plaît, Sarah Zelana. S'il vous plaît. Naso yembelo. Zelana s'il vous plaît. Yao, sosa mboke. Yao, orange mbote. Naibinze mbona. Merci. Voilà, nous sommes de retour ici. En tout cas, moi ça commence à me et comment ça l'engande moi. Mais les comédiens, vous devez prendre vraiment des décisions, vous devez vous retirer na bateau nyonso. On vous respecte pas, on vous honore pas. Mais ils sont là. Mais ils sont là juste ceux qui ont mon yo aye à kosi. Maman nanga aye ayambio à embrasser yo. Mais la télévision aye pour à salir yo. Oh bino bo sala kana privé bozala peut-être avec 3-4 personnes ça suffit. Mais bo tala ceux qui font na ba émission na bango peut-être 20 000 personnes batali, 10 000 personnes batali et 10 000 personnes on a batali et ça 10 000 mitou et talio. Vous savez combien oyoki na mitou abat. Vous devez faire très attention. Ba moni makamunyo so malamu maman Milo alobi na émission OT. Maman Sarah, réaction na yo. Pour yo mutu ozaki na maman Milo. Alors, dès to chotala, dans na sengie, bisenga bino, mami le prochain tournage aux anaroles ni na bino za député. Abi oso côté ici de qui député abi Sarah. So ba pesi au rôle, il faut banda otala. Net rôle mo bisenga bi net rôle na auto jouer maman mkola bana ba jeune garçon. Azako obligé au luka. Kotala neni ba se comporta ka maman ba bimana ba mibala bana mike. Pokota na kati wana na incarner rôle ngo kitoko no kota on ka okota na kati ya rôle ngo na s'incarner déjà ya oza député na c'est bon c'est la biso za député toko sa keto bani da campagne oui abandi polo ba faux député o ba yo ko sara batu na blo amike na kolongolela bino ba usine ekoya awa ba maputa alobi mama ya batuka nde bande kubotali wana na suka lango abandi koyemba soso mboke yao soso mboke yao soso mboke yao dali debona okango ba yembela ngo ba député surtout dans moment ya campagne tout le monde utilise ça soso mboka des fois même ti na ba affiche na bango mona ba komi soso ya mboka. Voilà. Azana ye ndekete do soso mboka alia kana batu azala kana batu les députés to benga bango ba soso mboka. Voilà comment les femmes insensées ne savent même pas que tant muto comme na ba moment élection tous les députés to benga bango ba soso ya mboka bino batu boyebi bozana temps ko intégrer te na expliquer soso mboka to benga bango ba député na ba moment ba élection za nzembo yemba manga ba soso mboka ba député na biso to voter bana mboka to voter batu baliaka na mona quartier na biso to mesana na ye to zalaka na ye soso mboka loko mama Milo azwaki rôle la député a saleti a chena nzembo ningi bachaka na suka siko tadi na yo tala batu nde ba osa ba émission na Milo beninga bi mais bato bo silika nini ba émission ebelé hein ba silika nini na vandi na réfléchir ngabia kotanga kombote nzembo soso mboka soso mboke yao soso mboke yao siko na tali ngabi ya nzembo tadi
Donc c'est que les lots quand on parle de Soso Mboka, et c'est sous Soso te comme un moutou. C'est grave ça. C'est grave. C'est grave en tout cas. Donc on a qui battu mon manté mon abon kuna éléphant et ngana siliki. Mbalamoro yo otomboki. Ça nous confirme que quand on parle de Soso Mboka, ils ont moutou au bango baebi. Voilà. Oh ba tchena moutou wana. Maman Sara bena boyo ko sala do promotion abatu il a ofélé mes Soso Mboka ils ont moutou au bango baebi. Yango esui. Mais ngana oyeb sabino ba kamada Soso Mboka. Ngana oyeb sabino Maman Milo, tout ça une émission professionnelle. Très bien, tout le monde félicite cette émission. Tu as la commentaire. Ma question professionnelle. La question c'est oh na choka on a théâtre té. Oh non na yoka ki. To sololi pembe et lobby mignon Abraham. To sololi ka bling bling. Il faut comprendre. Très bien. Maman Batou a sali a s'incarner dans rôle à député. Asali makamba député nde bako sarabiso na suka lango nzembo ne ba deto yebela ba député. Très bien. Siko bino nde lo wabo yebi ke boaka na Soso Mboka. Bomonika loreza mbwakela te ya Soso Mboka wa bino te. Soso Mboka to yembia ya ba député. Est-ce que ceux qui peut ba député er ba bano koloba mama Soso Mboka ba bano finga ba monyoso. C'est que ti campano et si la to kunda ba tebele po mafuta ko matafo. Nathalie Ndegomorabi akoko tanga kombote Malika walash nga mela bangi te yo mela bangi non kokoma kuna te zela na expliquer o te ya lasho kokoma kuna te tangu tadi tangelo onelo na komona nga lash te tangu aloba ke bango mi balende bavanda ki wana na plateau na bango mbale muta na ta ya Soso azate on a ina répondre Malika yo mela bangi nga mela bangi te. Ok? Luke éducation moi na o bongisa tant que ça moi na ba école bien. Bongisa venir na yo. Luka comme autonome s'intégrer o comme mutu pour boza bateau to kuti bien na internet. Hein? Boyebi place o bo misukele la. Ta ya Soso eza mutu azara likolo munene na se nkie. Na bandi na Mamilo poto za ngana Mamilo moni Mamilo a munene banda likolo tina se a liboko munene nzoto koto munene a te likolo atonda na sasala lokwa il appelle des Shimatu. Oui, il appelle des Shimatu. J'habite pas les quartiers. A bongote ngamo Sara na makolo minene maboko minene matama minene libumu munene nane loko etiki ngate. Dans le quoi bino boyebi borana Soso Mboka. Nous là on habite pas les quartiers. Biso za ba toata ba bazin po to minene, toata ba roba minene ro simba, nyoso toata ke fan na rapport to ba ta minene. Très bien. Les Soso Mboka là. Pas chez nous, chez vous, c'est la personne au binomo boyokeli mutema passe. Donc bango moko déjà ba mi yebeli Soso Mboka. Non mais ça c'est grave. Yango tozo ipsa batu. Vous savez hein? Toya kaka te toya ko défendre pokaka oyeba yo kangai. Moi c'est le ma ben internet Malika wana kat. Te wana te kuna te ngana répondre. Yo t'habite pas les quartiers. Moi j'habite les quartiers parce qu'habite deux personnes. Quand on parle de deux personnes, c'est moi et Mamilo. Moi je suis censé protéger mon invité. Vous êtes de mère. Vous êtes de maman. Censé protéger invité na. Très bien. Aux autres défendre peut inviter na. Soya melara diamba Malika so melara diamba. Vous êtes de maman. Vous avez des enfants. Malika soyo melara diamba. Oyebi signification ya Soso Mboka te, oyebi te ke ba député ba benga bango ba Soso Mboka wana compréhension moins. Ma chérie, Soso Mboka o mami do yemba awa, eza ba député to benga bango ba Soso Mboka na ba période ya élection, eza nzembo irinyaka na ba élection. Je ne pense pas tant ba to bando sa ba propagande bo bando finga ba to wana nyonso po ba yemba Soso Mboka. Ou soit bo finga mamilo pour akumisa Belleville émission ngo à la kisi ba capacité à Belleville ya ngo choqué bino te bino be boyo la sa capacité mutu na bino c'est clair. Comment ça songa netinga mikolo ngara fali so yo moni yo za no golwa ça la permission na akumisa faire abeza wapi la kisi ba capacité na e c'est ridicule en tout cas c'est ridicule. Alors place yo lingo simba maman oui longi ma be makasi Malika
Ouais, ma bé makas, tu es la plus vilaine de l'internet, c'est toi. Donc fais gaffe. Tout son a yé, non yé la na yo na mbali na. Donc fais très attention. Je te calcule pour ebi go banda ofinga ngakala na répondre au te keba. Keba. Pour na dossier ngane na za na téléchargement, na sa ba téléchargement ba dossier ba te belé. Na lugara muta meka. Canalise. Canalise. Restons professionnels. Ouais. Masara, obi nazaki journini. Nazaki na comédienne moko ya munene. Na ye na démarré émission sans lunettes, ye sans lunettes boy. A cause émission té. Sans maquillage, a le longilora li banque. Té wana té to koma kuna té maman. Té to komi déjà. Té to bima na quartier wana. Na fandi bila mana katola ta wana. Comédienne wana ye a lobby to telemi ya ye a parquer liboso a parquer na sima. Ngana kiti na keto bando solo na lobby ah. Est-ce que boyebi ke bozo sa musala makasi? Logiquement, biso ba comédien faut soutenir makambo bino bozo sala. Bozui ba problème na bato pour na biso, bozo ko défendre ba image na biso, bozo ko défendre musala na biso. Bato bazo finga biso. Alobi Mama Sarah oyo ena bano yoka kala. Sarah to la moko boy, mais lelo so na fandi nazo tala Sarah nazo ka elengi ya réflexion ya mwana mwasi wana. Vous savez, nga esala nga esengo mobo ekati nanga alobi oyo bino bozo sala bozo mériter ebele mais noka mwandenge ni ba comédien tozo sunga bino te. Maman, omoni télévision oyo ekomi mabe makasi. Ekomi mabe makasi. Aujourd'hui, nasima makambo o batu basala kawana de venir insulter les gens, dire le mal aux gens. Ils sont payés. Ils gagnent de l'argent. Et puis elle t'a dit na kacho baloba muke. Oyebi ke batu tout wana pe bo finga mamilo na tano mami ole ba ona kitoko ena ninga fote. Neti maliko a jeune me mamilo le ki ona kitoko. E soit ote oyo ke lango soni to telebi po finga mutu. Mamana a sale mission a 50 ans d'âge. 50 ans d'âge. A obimange bunge bulora jeune febele ba komi na ba nzoto ba koko. Non, il faut faire très attention. Hein. À un moment, tant qu'on finit à tout, bon, mitala pe banzoto na binoti. Mais maman Sarah, pourquoi ne pas critiquer seulement émission ya maman Milo? Et puis na ye, na fi wana choko wana tanya, bango mi bale wana. Mi ba ni amalonga bobali na internet. Bino batu wana tai. Mi ba ni amalonga bobali na internet. Yo bali gigolo, PD. Oh, kuna ata na mobali telimbela ba joueur na ba mécène tout à Congo ba. Merci maman, kuna te. Je souhaite. Je souhaite. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous dirais d'arrêter avec ce que vous faites. En tout cas, Ezali Malamouté. En tout cas, je suis mieux. Lobego Kalelo. Ce bimi déjà et Loamatsoute. C'est bon, c'est bon. Saratola TV, la chaîne qui assure.